Shalom naba nispi ya Nzambe. Poeza pasteur Nabino Abel Nzundu, pasteur Wazokamba Centre Évangélique Jésus le Sauveur, Oyo Eza Station ya Sena Salongo. En tout cas, Tobengisi Bino na dimanche ya le 4 Oeza premier dimanche ya année Oyo 2026. En tout cas, Boya to célébrer Nzambe na biso to louer Nzambe. To adorer Nzambe na biso to kamate ya Nzambe akozanga te ko pambola to surtout ko raté te poeza dimanche ya liboso ya année oyo yaka to sambela obongisa année no to opambola année na yo mobimba oyo na Nzambe. En tout cas, rendez-vous oyo ko raté yango te na bengisi bino nyonso to bokolanda bililo. En tout cas, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse.